Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Boko sala Kindumba nakati ya Angola, yo Gabriel, Mama Top, Mirae Sabino Katwana na Mama Oyindo. Boko bimaka na ba jeune garçon, wali Mama Top ba ko zoka eboye. Bo Mama Top bosala kuna na bango. Boko sala ba topa jouaka pièce moko eleka na esepelisa. Buzoba ya Top na Luanda. Na hotel, na bana, ba azolingisa bana pa papa moko boye bazo china ba asala des pièces. Eleka pe na esepelisa. Taki no mate tango pe na koma na kuta Mama Top na ndako na ye moko na kuka. Na kuta na kuka na ndako ne moko. Mais Kindumba oya alingi awa ngande na kia ngola tina zongi boye na moni yango te na tiki mira esa na Angola azana ndako futela ye moko leke mikolo na intele tozo évoluer un major to évoluer na biso eza normal a mobile tozo évoluer bon Bill Kambano yeba tino yo kaka na yo de bato baloba kaka mais nga na yebite so disait ba ninga mso ba film porno Jonathan na kati ya Luanda wana babi Mama Top et Gabriel les parce que to yeba parce que yo uti kuna to yeba nanu vraiment kasi film ngo so yeba sali film porno boko mona ngo karati papa edo mercredi na casting pa Belvi déjà vous êtes pena sila sila na moni to kutami kana Belvi na bandi déjà ba tournage et tikali sila bisa vous avez contact avec ngazali kama ndio mimi nazo bona sola mtu nyoso ngako teza kazi tokutani mwana mama boni oza bien oseki vu que les abakouk bako yamba bien oui nazo zela ngo penza motema baba ni maboka kufungwa ma nazo zela ngo toki bidibidi akoma mécanicien na Angola bibi akwa mécanicien te bidibidi bandaka bana tozaka akataka batu suki assessera batu na bokoko banda awa mais on dirait pas ça peu mécanicien et ça peut m'abete Gabi baninga beli mso bako souffrir na lona Gabi bazaki wana Gabi kutu na yeba première tournage tozo sa na guest house atali we yo po baniko sa théâtre nga lobi bino yo major aponyo nga na bisi ya kendo je la bilo atinanga mwana nozo mwana Gabi wana atinanga ye ezaki ndeni amana ki on peut ça YouTube abaki on ndele kana bla tala moi si je peux tourner na tali na bisi amta sika nga bien na bato major aponi asika nga le bien qu'est-ce que je suis là je sais Gabriel Galia na tellement pe na kena ko zwila yo tournage bandi boy action monoko nangezo funga matin monoko be ko fungwa ma major atalinga abi étoile yaka nini ngabi papa nazo comprendre te major yaka na ye major pe betinga pe mbata jouet ngabi nazo jouer toke surtout vandi boy batie action akangi ofa yo kaka mama ni mama mtoto mwingine yeye wanakui na mimi niko mtoto mimi nakui soki nzamba sungi pe na kepe na kuta na eboye ko zape esengo mingi pona biso poto yoka kaka bayambi mama Oliva yambi tozo mona kana musika vrai ou faux bana mike bako mepena mama mikolo ya théâtre vrai mama ba sayini vrai ou faux qui les lesbiennes besoin na kati ya monde ya théâtre na yoka ngo c'est vrai ou faux qui les lesbiennes vrai deko mwasi pe ya mobali Posanzo Tezali moko ya ba 5 organes de sens to sengeli kobatela. Sur le trône du cosmétique, il n'y a qu'un seul monarque, la fondation GLB. Mes amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilés. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone. À appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, na pesa nini? Fondation GLB, zonga kizamba, ekota ki libinja, basoko, mandaka, mata, basangusu.
tine yali pwani koluka njete esala bino nini Deborah mafuta Deborah esami na plante naturelle mafuta Deborah ekati bango baoba mafuta Deborah ekati kata kata bao mafuta Deborah sucre mafuta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB. Ngai na bino simbali sakanya. Mafuta Deborah kilelo. Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, Navi Soya Congo, Lisiba TV, Valandia Kevin Pandale Kecho, autrement dit le jeune producteur et Mopani Sango et Solo. Merci à ma maman fidèle, tout au Valanda Rabiso Anakatia, Congo, Lisiba TV, Valandia Remission Nabiso, Kati, Oyambakaba, artiste Minene, Katia, Mboka Nabiso. Merci beaucoup de toujours côté la chaîne Nabiso, Congo, Lisiba TV, beaucoup de toujours Kolingara, les Kecho Nabino, le jeune producteur, surtout artiste et un monde entier, au Baoutaka, parle le monde entier, passage au budget Anakatia. Congo Liziba TV nakati ya plateau na biso oyo ya mbela rabino batemni lokola merci lisusu na maman Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo FBT misalande na PC Mbote bisko zali ya Gisèle Tati na PC Mbote Gisèle Tati bi motema prince Giclo winner mama Versace na PC Mbote pe na babone tout ya Congo Liziba maman fidèle les amis les Ketchu ba onti balinganga le zona moko ya ba artiste minene ya mboka oyo bolingaka nabike to sepena ba théâtre na trop nga pena sepela ba biloko na trop zali ko sala surtout bo moi to ko tala ngona grand-mère nanga molimo ne pe manakimia wana to kolanda ka banzonzingi na bango zali ko pesa biso ka posa ya kolela lela kaka na ba film na ye théâtre ko sola na kati ya Congo Liziba TV nabike ba tout ba sepela na émission au kati bo toujours bo compter toujours ko s'abonner ko partager ka ba émission na biso ko sala rande za la rabia Yvette Elisiki Nicki Minaj pe merci na ba joueur tout ya monde entier na pesi Oscar Marie tout le millionnaire en culotte na pesi Mbote Jonathan Bolingi pangi ya ba Jonathan et na ba tunyo se bolingaka leke chupana nazane lelo mama étoile sœur étoile na ba tunyo so ndenge balingaka ye ba sepela na ye baba soni welcome na Congo comme on est na Kinshasa. Merci beaucoup. Ça va? Oui, ça va. Voilà, et la première fois que yambo a nakati ya Congo Liziba TV ngai mopanisa mona bino le Ketchu o na linga msabo sala mingi o pe nazaki plus fan na yo depuis au moins na kotala katala kayo babilo na yo biso mission na biso banda toujours na prière na ebité est-ce que maman toi le binzambe Makasi au fungo la biso masoto robeta na lo sambo si ça dérange pas. Ah d'accord. Tobondeli musantu na bibili ya tombwama na opoza nzambe likolo na se ya mabele eza na kombo kaka moko tofukamelaka kombo ya Yoshua Mashi ya nzambe ya Israël na pesio merci kotika mboka oyo 5 ans et demi et lelo zongisinga sukati na mboka oyo baona kutaki te na kuti bato na bandenge ebele yango na lobi tombwama na opo pesi biso pema Yesu lobaki na mutoki na mutu nde tokoyeba na kolia mutoki na biso yango tolingi to banda musala tolingi to banda na lokola alpha to demire na lokola Emmanuel po to yeba na kosukisa na lokola omega zala papa na biso renye na ebandela émission tina suka makila Yesu ezinga biso nde to bondeli boye na bomoko na kombo na Yesu Kristo amen. Amen. Nabi que prière c'est surtout ma maman et à monde entier. Maman Nathalie Fikipo motema papa Paul Fikipo FBT misalande wana sponsor ya émission na biso Maman étoile ça linga plaisir sous après 5 ans. 5 ans et demi. 5 ans et demi, je te vois 6 ans. 6 ans. Ya ko mona sous na Congo oyo. Nabi que to so la plus belé to so vraiment so les belé ezakati. Donc to ba vraiment kati na yo to so la penza les solo na yo te ba mwana ya Mama Étoile betela vraiment sona ba to ba ko tala biso nabi que ko se pesa ba artiste tout ko se pesa pe ba ko se pe gouvernement na biso oyo bazali ko linga pe ba émission ba théâtre na yo bazali linga misala na yo oyo to so la piste até vraiment histoire ya Mama Étoile histoire na comprendre te ya théâtre to ya ngai boye ya yo nan to bani nanu okay kombo ba botela zani komo ba botela ngai eza Yohari Kingombe. Yohari na langi ni Yohari. Yohari.
na langi ni wana Swahili. Swahili uko mswahili konduko wangu tuko banduku asante sana okay Yohari Kingombe okay prénom Yolande mingi bato bayebi ngai nde tokola na libota na biso nde bakata ngo ka babenga nga mingi ka yoyo c'est bon tu na solo ya yoyo na kati ya yoyo aza mwana bota na yoyo pas mama étoile metsa solo yoyo ebisa biso tu bana bo mwana yo moki ya yoyo la vie de yoyo ya uta wapi est-ce que yoyo aza mwana abotaki na kati ya ndako papa na mama na ndako libala oui yoyo aza mwana abotami na kati ya ndako esika papa azali papa Kingombe Valentin na mama Mushia Ilunga tobotami libota mobande baboti biso toza 13 toza 13 3 bakufa totikala 10 voilà et ngai naza nande totikala 10 naza neti 8e ouais naza na décima na ngai yoyo tant vous avez 13 vous avez 40e nande tozalaki penza nazalaki 11e vie ya yoyo pezaka na communiste ka bobotemelaka vie na onanga d'accord yoyo aza né grandi na Lubumbashi voilà na koli na commune na Kampemba quartier Bel Air na babala Jacaranda numéro 105 na botami wana na koli wana ti na komi na 17 ans apema na kimi atango papa akufi nde grande sœur na ngai ya mukolo ozoki mwambango na kimbango ozo na Lubumbashi yoyo abotami bozalaki 13 la vie avant on a 17 ans il y a des réalités il y a makambo tu vois la vie ça okoli ndenge vie ya yoyo c'est ça qui comment Lubumbashi tout ce qu'on a 17 ans rien nango mais betela biso na mwana kimuke ya yoyo yoyo akoli na Kampemba quartier Bel Air yoyo akoli na papa na mama na ye na ndako na bango ndako ti lelo ezali po eza ya kofutela te eza ndako na biso yoyo atangi na lycée Twendele epa bato nyonso bayebi Lubumbashi bayebi lycée Twendele eza ekole ya ma sœur et nazwi certificat et ntango na bandi kotanga humanité nakomi na 4e humanité 3e humanité papa akufi 4e humanité nde naye koya Kinshasa. Ton papa akufi bokozana papa vu c'était comment vous avez bana ba ko na famille besoin besoin oui bana moko ya bien donc bana ya bien bana bakendaka classe na voiture na temps wana 12h ba yeko zo biso tozongi ndako parce que papa azalaki agent de cadre ya SNCZ oui après beaucoup temps na bino difficulté écouter na Lubumbashi c'était quoi encore ba difficulté ye kokota tant papa akufi tant papa akufi biso tozalaki toza ba Swahili et puis tokola mingi na nini na religion ba musulman papa zali na basi misato donc tina ebiso bana mondo na englober ka nyonso ndenge papa na biso ndenge to bima na mukongo ya papa mama zaki deuxième maman ya botinga azaki deuxième bon papa biso zali na basi misato alors liwa na ye limo boyebi mama bota ya boza ebele bongo ya esenga kisiko mwana abendana ale basi nyonso balongwe totikali na ndako biso bana na bana basi bakeye eza ndinga bino ya musulman to comment bon nayebi te baso mpe azalaki mwa moke etant bavandaka baréunion na bango wana moye bavandi bino mpe bovanda wana eza te oui ezalaki vraiment bongo papa abelaka c'était quoi maladie oui papa abela vraiment cirrhose de foie ok abela cirrhose de foie. Après papa okufa yo ina âge à 14 ans de lobby yo tu as âge à 14 ans tu as 14 ans et après tant on a ce papa absence à papa oui vie comment moi difficile on est na première CO ko futa déjà lycée Twendele simbité par rapport à ma possibilité na longo na lycée Twendele na kota na lycée Kiwele donc ils appellent ka lycée mais kuna sikoyo to sangana na ba mibali na ba basi et puis na montagne moi ko fute comme moi na C ndé kuna siko na tangi première CO deuxième CO tant on a continué na troisième ndé ba ko zonga na Kinshasa
difficulté kotaki vraiment makasi. Makasi vraiment. Bongo famille papa mingi zali na Lubumbashi. Non, famille papa mingi bazali na Kongolo, ba mususu toyoka bazala na Wamaza, ba mususu na Kalemi. D'accord. Kuna zaki idée ya kozwa yoyo aya Kinshasa. Ba grande sœur na biso, grande sœur ya bala liboso, ayaka déjà. Na mona papa na yo. Te tozana papa moko. Biso oyeba te, ezaka nde nazo expliquer yo, mais so omoni biso boye différence ezalaka te ke o ya botami na maman parce que biso to kolinda ko. Les porte, oui. To kolinda ko moko vraiment tozaki na différence te. Ayi na yo. Oui, ayi nanga. Makini. Ayekine. Wana yaki wapi? Bisika na komela. Na komela na Kasavubu awa. Na komela na Kasavubu. Après, tant on a commis na tangi 3e, na 6, na tangi 4e, na yeko préféré na kota na science infirmière. Nde na yeko zonga sikoyo et pas grande sœur mususu na Masina pour na tanga science infirmière na Njili wana. Sima ya hôpital ngoni ni wana. Ba chinois na sima na ngwana izaki na item moko ezalaka wana na tanga wana. La vie c'était comment? La vie difficile toujours, tozo bunda kati et simba te et après mobala yeko se présenter na kati science infirmière na Bali. Oye, ya okotanga, oyeko évoluer na yo, boza na bino, ozaki diplôme na yo? Non. A2, toujours diplôme T. Na tangi 3e, 4e. Dans la 4e, on a encore 5e humanité na quotité. Na changé na côté na science infirmière. Na tangi A2, na tangi première na 2e. Na commis na 2e, mon bal a mon balinga na 4e classe wana. Voilà, 4e classe. Si moi j'ai déjà 4e classe, mon bal alinga ki yo. Ndazo ki 4e classe to c'est quoi? Non, écoute. Non. Appelle la kimia. Écoute le baka na ngai na tanga. Siko esalaki ke malgré bozo éviter yango talaka bobala ni sika ozana no pe jeune trop jeune na zoaka zemia mwana nga liboso. OK. Et maman le laisse tomber vanda kana nda. OK. Yango na vanda. C'était facile na ko vivre na libala. Oui. Ozaki lengi Donc côté famille bamoni mwana bango asentaki ona mto akina ko bala vobo. Non, ko sentenga te bala nga penza. Na bala. Nini mwana? Sozobo sana te son mémoire ezali. Banango ne ko impasse 1995. OK. 1995. Au Bali, aux asko wana ekipa mo Bali na yo. Oui. Wa boki wapi? To vani na Njili wana na quartier nka na bikabitus wana. Vie, c'était comment ya yoyo? Non, vie ezaki bien parce que azaki travailler bando ça na RVA. Bato tour de contrôle. Ata ya mingi ezalaki te quand même ya kolia pe ko vivre normal ndenge mutu en tout cas ezalaki. Voilà. Boko vanda, bosa vina bino. Oui, to boti mona liboso Amos Loliki. Après 3 ans après na yeko za deuxième ya mibale na boti ba mapasa Manassé Loliki na Ephraim Loliki. J'ai 3 enfants. OK, félicitations aux gens bana misato. Na bi ke émission oyo batapote bele bavani ba koyoka histoire ya yoyo o to robeka na masolo ya yoyo nana. Ya yoyo oyo vraiment na bi ke c'est ça batu ebele lokola maman Nathalie Fiki pour monter ma papa Paul Fiki pour FBT na libala. C'était quoi les difficultés, ba problème, ba vie ya libala ezaki ndenge tango komi na libala. Vie ya libala ezaki bien, na bala mungala. Bangala bazana bango bien. Il faut pikaka po bango bazaki ebele na ndako. OK. Donc temanga pe na kola déjà na ndako ezaka bato ebele, bon na bando monoka normal. Avec na ndako famille mobali, pas na ndako na bino au secondaire. Ndako, bon, disons eza comment? Ndako ya grand frère na ye. Grand frère na ope atangisa ba kasi makamu nyonso azule pe musala ya RVA wana mais grand frère akufa na mwasi na akufa. OK. Atika sikoyo bana 4 wana mwana moko liboso abota pe bana mibale. Donc temanda ko eza munene. Opango za munene. Biso siko tozui pe boye ndako na biso 2 chambres salon cuisine. Bango pe bazui ndako na bango boye ndako mususu ya munene na batiango locataire. Mais malgré tout ça bandako différent kolia na bango ezo dépendre kana ngai. Parce que bazaki nano bazaki ya sapa o mutso ya se aboti mais ba moni ko bota ya Kishasa oyo oboti kaka mais ezanga position donc bazaki vraiment na charge ya pauvre papa ba na ngai. C'est quoi la difficulté zalaki na libala
Donc, comme nous écoutons, on peut être dans la famille, à mon bal, peut-être yo moko encourage tes amis. Non, ils ont raté. Quand on a jeune fille à Zobota, mais il faut que ça y ait l'ipana banaye. Moko épée ça moi kanda. Kanda est monté à ma bête. Kanda est qui s'appelle mon touquet aussi comme père responsable. Donc, tant que je suis au boti, à tous on a 17 ans, à tous on a 18 ans. Au boti déjà quand même. Donc il faut que aux ambamoko na monté mon qui maman que avant yaya nanga oya pesa nga moko pe na okikoluka. C'est ça. Ya iloko na sekonde ezalaka te. Iloko na ezalaka te donc na mesana ka pe kaka. Combien de temps à Libala au Salara? Ngai de 95 à 2008. Combien de c'est où mais là qui pense à Libala? Et après il y a papa na liwa. Bon. Na habité mais abela ika kufi ba makambo ezaki mo ebele na okuyeba te parce que eza nde bato balobaka mais ngambo na zali na preuve nango te mpo na ngai abelaki olobaka nini olobaki nini kandi to ba famille yango ba africain bakomba boye na boye o ba lié basali boye mbo nga na monaka abela na ya kufi d'accord apotika lino le susu na tika ti lelo boye na tika lati activité nokutana ngo susu kozanga mobile. Donc zamba salanga mwangolu tema bando linga théâtre mingi nazaki déjà na ndako nanga Libala na senga enzela andima on a peut-être na Libala si OK robana na koti théâtre et pas maître pai OK na 2004 OK étoile oyo zo benga ngaboye apema na kimia eza maître pai mutapesa nga kombo OK on doit répéter na Ikelemba de répéter na Ikelemba tant mettre pas que ndaka poto troupe kufi wana tant quoi zonga la 2004 wana nde ngape na CP la quand on a mon ka sa recrutement ngabe ngape na ke sa théâtre albi na ngamba so ke sa théâtre kinde na wem ka bangala bangala bazana bango donc confiance ka so assez apêché ici li robi mo sali boye mo ka ebika ke mi batela ya na tournée wana 2004 2005 na ekotika mon ka ba troupe ango ozomo za mwa Libala mais moi ba buzobe za mwa mingi tout consort na talinga bitete o esika na ngati pas mettre pas yango kuta banani nakuta ba bébé santé nakuta maloso na directeur ya mettre pas yango poita voilà nakuta mo bato ebele mais bato ya sango baza petit bato ya o bazali na mwa kombo to yebaki bébé santé maloso na nani soleil fimo ba pembe bazali panga dia soleil bukwala sima nango bato nyonso muso batika ke bato a recruter ki tanto komaki d'accord et après si kotikaki pour moneki ba bêtise comment ba bêtise ko ko koswana ko nini ngape na mesa pa ko loba mingi te na ko tanga bité au milieu na ngate na se retirer alors secrétaire na kuta scénariste na kuta ke pas mettre pai Raphaël nde sikoyo tanga sina ke bongo tellement abande ko sepela ndenge na jouaka abenga nga yaka bonga bité ba théâtre ngone na yoka ngona mona ya désordre na ko sa souti na vandi ndeye secrétaire tango yeko kutana sikona major Bisadidi akomi scénariste à major Bisadidi ndeye ko benga betoile ozwa kitoko yaka awa sikoyo eza nango mabande boyaka ba rep banité awa eza Njonding yo pesko wana yoka ka Njonding mais tant longa pe pas mettre pas na bossa muke na kotaka pe na chic choc longe pa ngali ya gadios kuna to zaina ba Diani Fai ba po Firenze to zaina ba nyonso ba epela ba mi Jokisa ba Chantal ba Zizi on se rappelle en plaire pas tellement siko on se mona ba tio moi des tableaux ba rôle ngo ya makasi ba saka ba mi Jokisa ba epela bino boza kama ba des tableaux wana kaka donc yo moko yebi na ba des tableaux wana ils a passé d'accord ndesco na eko fanda et tant que hier Raphaël eko benganga ndena qu'est-ce que pas major c'était comment pas major et pas major azaka na posa ya au moins ba série wana ba Gabriel ba ibakata ba koma kisikoyo ba koma ki na caché ya makasi major atali par rapport à ba caché on a lobité na formé troupe
po bana ngana bando pesa nka moi mike wana eza siko na banda kozwaka moi 4 5 ya bato akala na 5 saka bango pona sala eloko po bakomba baba seri wana ba mataka penza na ba cacher de major asala troupe tant major siko a lancé que biloko ne bande ko leka na chaîne oyo na bo c'est TV balance siko wana que major azo sa ba recrutement alors jour à liboso to kutana bisika to bande ko répéter pas major kaka wana na maringa na likolo wana na sisi yango te major azali na posa ya 20 personnes mais to kutana na plus de 130 personnes plus de 130 personnes to kutana wana alors major aye ko senga moi ba scénario moko ba 5 minutes bosali moi 3 personnes bosali moi eloko moi 5 minutes en tout cas batozwa tana papa Eli to travailler yango na ali azarape na major kuna ali mampuya batindeli major atala abomi to yeko tika la 75 to sale sous ba deuxième gag et qui major atala a sélectionné a tini sous ba combo to yeko tika la je pense ba 35 boye a lobi 35 on a etika la 4 jours na koya jour pe na koya na posa 35 te faut batika la 20 na pla 20 personnes allez nde tozeli siko jour major ayaki to ki se présenter d'accord parce que major azaka na vie moko parce qu'on a talinga oyoka ka major bisadi di zolo major siko omoni eboye siko nga na vandi boye nga ngai fona vanda moi sima na talona bato nyonso ba jouer na tala bato nde ba jouer oui bato asika toza bato asika biso ne toza bon bato asika major siko avandi boye na tozaka na ebakata na ye sénateur Raphaël papa Eli bango basala toziki pa major siko biso bato asika ba recruter bango bavandi na bakisi ne biso tovandi boale biso siko tovandi el kunati siko ngapela muntu bozoleka 2-2 bozo jouer 2-2 na monaka sikoyo nga na jouer ki muntu asuka na tika pelata bango nyonso baleka ba jouer nga na jouer muntu asuka siko muntu asuka wana na ko mona ke batu tout baleka on dirait ba bandeka ko impressionner major se baleki ko mona ka bazo swana kaka bazo ba mususu bazo tonga ba mususu bazo odenda kobina ba mususu basaki kishege obo na ba nakato te ba banani bato basa pe na kombo le obo na bonzela mo pa major o ba na kombo Safi généreuse on dirait s'il est on dirait la promotion on la Mimi Kabea wa moso de Londres Mimi Kabea tozara na ye on dirait to Mimi Kanga na Mimi Kabea ouais tu évolué alors na monaka batutu baleka na rythme kaka ya bazo kende kali kolotro ya ndesko na ye kotanga bi plus de 30 et quelques personnes baleki muntu aleli azate bon nabunga na changer moi pour batu baswani trop voilà ya musko na le kaka to jouer na film moko boye komoni pezara major na créer ka eloko moko boye neti nga nzaki na mwasi ya libala ya bande kokosa kosanga po alingisa nga libanda siko nga na lingi sima ya kangi ba photo ya kolakisa mobile na siko libala nge kufi c'est ça ba mona bandi ko yebisa ye na lunga neti mo linete pat ba yo bossa na ngai wali mbisa ngai kale ba mona bandi ko yebisa ye major ozwi nini vraiment ozwi nini yo mtu ando pesa nga mibali wana te yo mtu olobaki teke na linga tango nazo expliquer wana na bandi ko lela major atalinga boye mbala moko tango to sisi scène wana mbala moko alobi comme nona ninga bi étoile mbala moko alobi zwa kiti wana kuna ya kovanda nde komba pe bandaka wana théâtre mo parmi bato 35 wana nde biso ke zwa kiti ya kovanda na bana ngana na basi bamoka no menga neti chef ten na bango kuna 35 yana ko kata lisusu ba akati su to tika la on dirait ba 16 bu nyonso musu batikali abike bango lisusu te to tika sko mo équipe wana ka équipe pense ko bo répétaka so nga sala film bando sape biso surtout te a oponata 5 abenga na bato akala
et diminuer moi caché na ya moko ba rôle muso linga pesa bato wana pièce mususu abendi binso ta 7 abengi na bato akala bozo sangana ndeto bimila siko na bongo. C'est bien Nabi que Major Bisadi dit ça lié bien à histoire au beti et après tant côté qui on a ça qui donne bitumbe ça qui non ndeni pas Major parce que moi déjà ba Gabi ba Salakana ba Mama Linga ba Gabi bazaki wana Gabi kutu na yeba première tournage tozo ça na guest house atali we yo po baniko sa théâtre nga lobi bino yo Major aponyo nga na bisia kendo zilanga bilo atinanga mwana nozo mona Gabi wana atinanga ça qui ndeni balamba ki biloko na guest house te biloko sikweza kuna biso tourner côté boyo atindinga na kezule loso na madesu kuna na ko pesa ya on est pour ça YouTube abaki on ndele kana bla tala moi si ye poso tourner na la tale na bisi amta sika nga bien na bato macho aponi asika nga le bien keshi na loso maskula ye saka Gabriel Galia na tellement pena kena ko zwila yo tu bane ba yamba ki bien vraiment nazaki na chance wana nana muntu yambanga mabete na théâtre vraiment batutu bayambanga kitoko nazaki nanga simple nazoyo kama so bazolo bananga so ipe muntu atinda na yesu Gabi atindanga na kepe na zwelo so madeso ne ko pesa yango ka balobaka ki l'humilité personne la gloire déjà ozomona ke ya za Gabi asala ka njondi ndenge bovandi déjà za bakonisa sebele déjà ya poto yo zo bandango sika marga za leki da âge mais na kenda ka matina ngalo so na madesu na ibisa ke mkwale yo tina ngalo so na madesu bana ba nyongo na kata maga ba sepela parce que ça a raté j'ai des bisos que ba ke ba tembeli ba na ba ancien nyoso la kuta mutanyonga ngati siko na ndenge biso Major azwila biso nde misaya mabeze la makasi vraiment ndeti ni misala ngweza la ke neti na ya madomu kusa si bakanga mnoko nani na pièce to saka ya Major ya madomu kusa ngana jouaka mwasi ya Dadi ya Johnny grand frère nanga abimarana mwasi nanda ko via siko pauvre Dadi azobima susu na via pièce wana to jouaka bana mama pembe tournage bandi boya action monoko nangezo funga matin munoko be ko fungwama Major atalinga abi étoile yaka nini ngabi papa nazo comprendre te Major yaka na ye Major pa betinga pa mbata jouet ngabi nazo jouer to ke surtout vandi boy batie action bakangi ofa bayiba be mutango na yeba te naza pena tina yeba ete po nga naza déjà na kolo etumba na tambla na air nyonso donc muntu abundisanga naza posa ko yeba ete po muntu abundela nga azali voilà muntu abundela ko azali osali ba succès belé ba pièce belé vous avez ka kolela ka ko sa mbele vraiment nde Major aye ko tia nga ngo papa ondre likambo so ka pièce ko kwa déjà mona na zora kolela nde aye ko kotsanga na gama ngo eye ko bimisanga ilo ondre na ka muntu apasi ondre na mawa ondre nde ni non Major ka denga mona ka bongo nde akoma eka ba pièce wana film ni misa wana photo Likelemba na komisaka na zoaka lena kisi ngasiko na belaka libuma donc tant que Major déjà yé to saka mbamo 3 films to salaka mufiti to sali passe ya bana to sali pe Likelemba sikoyo na nyonso 3 na joie ba rôle penza clé ateza ki principal te ba rôle clé o na koyokana na Likelemba kandi na joie principal na passe ya bana na joie principal te na joie rôle mo kezaki pe clé na mufiti pe na joie pe rôle ya clé donc première pièce grande na tourna 3 pièces sur l'entend Major la kepoto ba appel pe apote fungama mbala moko c'est ça tu veux que na producteur au mambeza la belé parce que ba traitera ba producteur le rôle à mibali moko ya ba dumba ba traitera ba producteur ba sakana kana bino ba triste ba mbebele bela que bino pe ba basi ya kala o ça pas Major boko bimaka trona ba producteur tu veux est-ce que makambo na pesa na kati ya pas Major mais les amis on va bolingo pesa ki film ozo bimanena producteur parce que banzima na bango monsieur Zali to cha na koyeba ndeni papa omoni ndeni na yebwe to sana msabu so eto sisi awa na bimi bo na transport na kenda kunanga on se oleka simana yo na ebité na vie nanga vraiment na linga mingi te kopia témoignage ya iloko oyoki na linga koyoka te j'aime voir na mona koyoke bomaka
peut-être pe koyoka ya lobi bongo te muntu aye koyebiso abakisi ba L na ba X ngana linga soki oyoki après vérifier siko ndenge pe na tiaka pe ba via batukate bon soki azana ba fia bima na bango na yebi te ata moko yoka te na kati ya les amis wana non koyoka basango toyokaka na biso ti oh akomongole oh akebo toyoka na biso mais tellement na monité yango na yebi ti na confirmer koyoka te ngai muntu musu na binga bon tochaka image moko tala est-ce que c'est vrai ou c'est faux bazalaki mpe kotraîner na producteur na bino major Bisali totika lakso image yango problème te ok Katine leke mikolo na intele tozo évoluer na major to évoluer na biso eza normal mobile tozo évoluer bon Katine voilà bon non na éviter toyokaka toyoka koyoka na on est bichot na linga makoma koyoka te nga vraiment vie nga na oki kovanda pe boye na vanda ezala musu pe to tourna na bango to kompe ko leka na nza boye muna lobi etola ka lofundo alekinga na leki ete na kangelo nginete donc esika na vandi na kipaka muntu te so il fait ki tournage nde na vandi ya boye na zo loba ka mama étoile bonga ma po sala boye na temi na salle mama so la sisi na kiei so mtu musupe azaki mupanzi boye lobi kuna tokutana na nzela to kara boye karate malgré to vana no esika moko na kangelo ngino te po nazota la kutu na muntu na kutu na yeba teke yo zawana ya Gabil kambano yeba tino yo kaka na yo nde bato baloba kaka mais nga na yebite po na mona te na mona te na yebite so wana biso na to bandite na to bandi ndonzingi te po tango vumanga na bandi te na mona nga papa batu na Gabite na mona major na Gabite Otuni basalo pe mabena kata les amis ba chipe filmage ibo tshela ngai mais mon sort miko tricot bazape bazali mais na les amis au kokate po nazali penza pembe na major na koma na yepe ba film ebele na les amis muntu akotshela nga kala so ka film ezali na tourner te seke ye mo pe major atienga te et puis major bolanda te o balabaki pe abatia ye muntu boya tie ba deuxième atiki te wana major te major na idée na esoka shalobi esiko yo Gabriel ata yo ye ko banda ko lobalelo ti lobi Gabriel mta jouer loba eza rôle moko eza azo tâtonner na muntu d'accord ndeko ki ko longa mais ye moko na nenga sasa scénario no so shalobi awa eza étoile te olongola ye idée nete c'est ça ya zaka bongo mais tango sikoyo moi comme bandi ko vanda ba comme benga ngai pa ya ba producteur mususu neti ba Remi Kilola neti ba Alpha Bokole eza sikonde na epa ya Toto Matumuna atinda ka pièce aliboso na jouer kuna na komba Clémentine muntu asimba scénario wana nde a bloquer la kanga eza na moto non ngalinga tanga ba kuma batuti mais a bloquer la kanga vraiment pièce essayé et vendre maboko ne 2 semaines alingi ko tourner te ya zo compliqué kaka atia muntu boatia mokolo pièce alobi te bon ba série wana ba pièce za ki kaka soko tie étoile na lente ba toazo mona on dirait et que bien ba bukenda kwa boza moi ça alobi tie langa étoile na lin ya za étoile za te étoile za connaît pas major alinga te ba tourner côté mususu makamwebe ya alobi te pesa nga numéro na o numéro na ezate yepe producteur Toto Matumuna papa Toto Matumuna bonjour bisika azalaki wana alobi mbo garder mbongo garder scénario so amoni asimbi eloko 2 semaines choix ezate o na bengi nde eloko wana kaka na bato mususu pe kato kute pa major bato akala bazaki wana bazoyebisa bino ke monde bosali théâtre we po kombo yokana esenga muntu akala abenga yo bato pe babenga nga na facilité sans eloko te mbala moko bandi ko benga yo ezalaka via Queen Mada eza Gabriel ebakata mama Pembele Dadi apema na kimia Alain mais ba mususu batika lo bazaki po benga comme non na scène après on a cause de succès en plaire maman étoile pas qui peut-être moi va rien pas coucou fait le papa ba na yo va qui peut-être relation vraiment mieux qu'on vivre
okozaza pe babisi vraiment bino bana poto bakoyela bino nde babiloko bamarchandise bacontener ezoya babiloko babiloko eya bana poto mpe ezalaka nango kapa oza mwasi sikomo baprincipe na nga ere moko nde esalaka bango mwa ndenge neti soki oye uti oye poto aye tosololaka na biso déjà bien tosololaka kitoko mais ntango oye lelo olingi mpe ka lelo nazala no na flat ngai eloko wana nde ebande koleka te yango na rata mwa bamakambo ebele mwa moto asiliki oyo tongabi problème te oye lelo tosololi normalement ndenge ezalelaka osololi na tiki obisika yo ozovanda nga mpe nazongi kote nazoli toyebani tosololi totie makambo na mesa eza nini tozosala comprendre ntango sikoyo ocomprendre tout d'abord na part no bon ntango mobali nanga kofi na 2008 wana banini nanso yatre sikati et après nalingana na kolinga te navandaka no mwa excitant bango ba 3 ans moko boye nalingaki ti mwa ba 2011 boye nde komisio mwa moto alobi nanga boye nde nakomi kotia mwa matoi mpo nalingaka ngo nano mpenza te ya yoyo ekoma na principe eza na principe ata mpo motu nyonso nayebi te mais mwasi nyonso soki alingi mobali soki mwasi alingi mobali mpo na alingi ye kaka mpo basepelisa nzoto lobilobi bakabwana nayebi te aza mwasi ya esprit nini nayebi so aza mwasi ya esprit nini mwasi ya mwasi alingaka mobali mpo soki esimbi abalanga ocomprendre bami nini oyo bazalaki ya étoile baza kozaza na bango na monde nsonzi bamaso eva baza kokangama te ami vraiment aza te naza na ami te nazaka bango so nde nasolo na bato nyonso ka bien parce que omonaka oyo azalaka na oyo yanga oyo yayo soki azalaki nga nazalaka ne te nasola bato nyonso ka kitoko ok c'est ça ozali nyonso kitoko après basuccès baampleur elo nitindaka ma étoile akende kosinstalle na Angola après 5 ans 6 ans kokoboma carrière toyebi te bakozoka nzela oyo nga kokende poto nzeya alonda to badeveli ngai vraiment non c'est quoi cause nini nimelaka mama ngai vraiment nakende Angola na biloko mibale eloko ya liboso na bande kotinda biloko na Angola epa muntu atotekaka siko muntu wana akenda na mbongo nyonso wana esalaka temps molai tozosola na esusu te na obenge nazwaka esusu te nde bato bayebisi ngai mikolo azala su na Luanda te akoma na Chikapa ngai nakende na Angola bongo alors nazwi avion awa nake Chikapa nakiti na Chikapa pona bana koluka e po Chikapa ezala ngo moke na bandi koluka ye kota ba commerçant ba tout ça ba yebisa ba bi non aza déjà na Dundu na benga ngoni na Kamako abimaka nde na frontière ya Kamako atekaka akoti na Dundu na ya babimi boye na frontière ya Kamako na poka bakoti na Dundu akoti na Luanda babimaka na frontière na ye kolanda tikuna de nakendaka na esprit nakenda ni na valise nene eloko te nazwaka mwa kuma lekole ka moko boye ka boye nakomi na mbongo na ebele bon ezali nango mpe ebele ya makasi te mais mpo na nga eza mbongo mpo esunga nga soki ye okoki kosala mwa boye otangisi bana osali boye moto mosusu akotala eza nango mbongo ebele te mais mpo na nga ezalaki deja mbongo mpo soki deja mbongo esi eleki bamile eza bamile ekeke eza mbongo ale ntango nakomi na Kamakwana nde bayebisi nga mpe ayaki koteka akoti po akende Luanda mutu moko siko na Kamako wana nde landu tonton moko tokutani na Kamako wana étoile yo po bandika na kisa mike epe Angola mbongo kuna eza bakabila batise mbongo ba c'est un peu toujours nde bazopesa bato mwa ba mbongo na Angola nde ba moko na à partir ya Kamako nde siko na yo ko expliquer na kotaka na kepe Luanda nde na kotaka siko na ke Luanda ovandi moyaka na bulo vanda te ozwaka nakutana na mutu yango ti nzambe mpe asala ngolu nakutana na ye asenga bapardon ti na suka o ndenge oza wa nalukaka ta ndambu nazongisela o ti nde na ye kozonga boya te na ye nga te donc ezali ka nzambe mpe asepelaki mpe nake mo na Angola ntango okei ovandi osalaki carrière te oui carrière na nga Angola carrière neti basira nga nakendaki tozali nano ka ba YouTube ezalaki te ezali nano ka ba major ba producteur nyonso nde bazalaka sikoyo ozotala soki mpe major yango aye na tourné apesanga mwa autant ndenge mpe na vandi yo awa autant ngo ka yango nazozwa navanda nanga 5 ans okutana mpe na relation ovandaka relation ya amoureux ovandi ni olingi moto tekitungo nazawa nabali te c'est ça na Angola boke bokutani na Mama Top nakutaka Top Moyindo
te nakuta Gabriel wana Gabriel basi bazongi tango Gabriel ko ya deuxième fois ya kutaki ngakuna nangulo kutaba nani nakutaki Matop Moyindu esiliti nakutaki Matop na Moyindu et après tango nga na komi nde Gabriel ayekoya Mira esaye Mugondo aye bango so bazoyanga nzaka wana bon so bazana ozoyana tebi ba moi moi bimaka na ba réseaux sociaux awa boko sala kindumba na kati ya Angola yo Gabriel Mama Top Mira Sabino Katwana na Mama Moyindo boko bimaka na ba jeune garçon wali Mama Top ba ko zoka eboye yo koloba te hypocrite Gabriel koloba te ya ko sala kindumba pa nga bien ka hypocrite pourquoi sala bo Mira Sakutu to ebite c'est quoi boyo ki sa biso soni soit les abaninga mso basala ba film porno Jonathan na kati ya Luanda wana babi Mama Top et Gabriel les autres parce que yo uti kuna to yeba nanu vraiment kasi film ngo so basali film porno boko mona ngo karati film so esa boko mona yo mona ngo donc vraiment biloko wana balobaka kaka et puis na mona ki défaut moko eza na Luanda eza boye au moins to solo no boye Luanda komaki na mama moko boye soko solo kala mutu mingi ba moko bato akomi koloba mikolo azobima na mutu kingani vous comprenez donc wana nde na Luanda ezalaka nango mais bato nyonso tona biso toza bato ntango mvani na mboka mutu bongo omoni mutu moko mpe aza responsable bokoki kovanda okozwa mpo bovanda mais kindumba oya alingi awa nga nde naki Angola ntina zongi boye namoni yango te natiki Mira esa na Angola aza na ndako afutelaka ye moko s'il adorait mbuka o musila mususu wana aza na ndako ne afutelaka ye moko Moyindu kuto za même avenir na Kapolo wana na Luanda na Kapolo Moyindu azaka na ndako ye moko na jeune garçon na ye moko ndeko na utaki aba na Kishasa azala kuna mwana biso tozaka biso mona banda so kindumbo wa Mata bosala kuna na bango boko sala ba topa jouaka pièce moko eleka na esepelisa buzoba ya top na Luanda na hotel na bana ba azolingisa bana pa papa moko boye bazo china ba asala des pièces eleka pe na esepelisa kindumba te tango pe na koma Luanda nakuta Mama Top na ndako na ye moko na kuka nakutaka na kuka na ndako na ye moko ata mutu oyo akota libana na Luanda azate est-ce qu'on est ba bongo na ebite ya moto ba traiter binza mama lokoto ya solo bari boyoka ngope mama kindumba bozosa na Luanda toyoka siko Luanda ba la conception moko boye se ba mo biloka bovandi sika na bato moko boye pona bango bazaka mibali na bino nakutana na tonton moko boye mkomsu na nzela alobi nanga mwasi nanga linga ka mingi étoile yaka na benga na ebise papa alinga nga mingi pesa embote ko bengete te se na benga totenu kana tele mina uboy azute téléphone chento allo tunanga nazana nani mwasi nesoki kuna tunake nani nazala mto linga ka étoile na mwana bamoko mutu koseka elongwe abandi ko poussa na téléphone musika donc mwasi na amenancé déjà vous comprenez tango asise ko zonga papa nalobaki noko bengete donc pona ye ndenge déjà yo nanga tokutani boye toza masolo mustoki ko sola te ezaka mwasi na mobali ngai et ça m'a ba deux fois ba benganga na téléphone na Luanda ba finganga mais ça fallait pour ça tout ba uza yo moko te ba ça pe belé donc ba ko silika de ce que vous avez kamo oyo ça te bango bazaka na intuition wana ba musukutu basona ka bozole ka boyena nzela ko maka étoile moi mutu saka na fan na ye soki kazala mwasi na eke amoni yo ayambi oyo ya koseka makasi aborde yo bakokende koswala na ndako te biso ne kobandela wana na miso na yo eloko nini omoni eloko nini wana déjà peut-être moi son père masangole na ndenge na ye ngala tuna mama prophétesse écoute na président 12 V12 azara na Luanda ezala pe na mutu moto bando soane bien na senga ye mutu ka opesa nga po président 12 a tourner nango apienga mutu ka to tourner nango mukomso na vandika boye na moni ye mutangwa na benginga natala mo numéro na ye na yambi allo papa nini yo mama mukolo kuluka mubale ajino te kindumba bosa ache telefone ka bona oyo ngabi se mama okobebisa libala no pamba ngala lingi mobali no te
soki aya na pièce na pesa ye omona ko ne pa na yo na senga ye mutuka pesa to tourner là totika na relation ya kosola papa boni bien oza bien étoile soko sali mo émission boakanga bongo pona ni bino se bomoni mobali no aza na numéro na biso bino bomona ngoka boza mwasi na mobado biso kaka nde toza basi baza extraordinaire ko le kabasi nyonso neti ngande na zabo témoignage vivant to kenda mko mususu camarade nani ndeko na ngai moko azaka na Luanda kuna bafani na biso kaka Sylvie Pangamao mama ya Jemi Maelor ezaka anniversaire na ye toke na kibokolo na boîte batiel baza kuna ekomi 0 ba bengani nga donde ba mona nganga na yina babi étoile yo Luanda ba diko baby so tiens za la boîte bima ngaka seka ngo dieleke na sekika na vandi de baye ba menansenga bake baye ko yela nga elulu bandumba nso boîte bayelinga balobi yo vi hotel olingo beba na Luanda olingo abadopona bango kutuba na mike pa na ngambe balobi ngai momi babolangi na beba babenga na na boîte et comme ba deuxième envie Sylvie pour fête au bien te tobi ma bofungola ta voiture na kota ba mona kakeke ngaba lingaka te ba balobi Luanda ligi bebiso bon ba traiter bino bon mana bana mike na Luanda o bengo ba pasha para moi mike bo ya limaka na bango to sati ba terme bo ko zaka na bango ba biso to miraye sa mbwa kata singa na Luanda kuna yo kate kutina nganya vanjo na zana poser ama bali déjà bali te azali na ndako na ye na tiki wana na episo pe mona na Facebook afungula restaurant na ye ateka ba biloko bato baya kolia ateka masanga na ba moi boye azoteka na kati azolamba libanda wana na libanda pe wana azofungola ba ballon na ye akotane na mbongo. OK. Maintenant c'est que vous avez pas quoi. So bino boko mona bavandi 5 ans na Luanda baninga ba ko évoluer na kimonzi ke ovani be papa ani sebe baninga ba keke ngakati. Papa baninga ba kepa mama. Kasi ngayo na yete papa tare za la kate tare za te ngayo na yete. To yoka mama ni mama mama ni mama. Mama mtoto mwingine yeye wanakui. Na mimi niko mtoto. Mimi nakui soki nzamba sungi pe na kepe na kuta na ebo ekoza pe esengo mingi pona biso poto yoka kaka bayambi mama Oliva yambi tozomona yoka na musika eloko monsieur zakeza nini ozotala na bima nani eloko te na vana nanga kaka comprendre taka neti na minute oyo biso ko tozaka moko vandi boye nde tosaka ba tournage na biso boye ko sompe ba CD na yo okela ba point chaud ya minene ba microphone ngeza na ovandi wana oteke osimpi moi quelque chose na yo siko loka banda ba confinement e banda ki boye ba CD zate to tourner te nyonso comme passe ndenga na talinga bité ngai ezaka art ponga nti mama ko teka ko saba ezanga moi kilo trop ya ngome nga bité lokola mikolo ezanga enfermé boye nazongi na mboka na ngai ya ngome nga nazongi bango pe mirai moindu neneti mo voto bango tule baza kuna vaide internet badore nyonso ba mugondo ba bidi RP ba autorité siko nazonga zonga c'est pas mon qui a kozonga na été asali na evine mususu pendant 5 ans na Luanda elo no bénéficie na Luanda ya malamu peut-être bon 115 bateau sans théâtre na vivre non il a bon plein des athées mais quand même nesti na zaboye na décembre moi na ngali boso bakola ki eti bakola ki eta nga na Luanda na tika ki no na tika ki a eu diplôme na côté université à Silisi bakoleye kasi moi na jule ngonka na Luanda ti mais peut-être personne na zaki apena ngepena zoaka comme c'est jamais mais na musika na zai na zui ba mapasa pe na futa ki bango classe ti na mitu so bango bakompe ba diplômé bazoye kutu banda année passée nzambe penza nazo bongisa makoki pona ba siko kokota bango pe na université pota bango baza 2 izo peser moi ndao mais ba kokota toki bidibidi akoma mécanicien na Angola bibi akwa mécanicien te bidibidi banda to zaka akatra batu suki asesra batu na bokoko banda awa banda awa sala kango kuna sikoyo bisika bande kozala eza isika garage ezalaki sikoyo abande ke vanda moi ko to collection moi temps yo zo vanda boye ngabu boye garage moko ya munene ezana pe ya muntu pe azana kombo ya munene mituka pe ya ndenge na ndenge ya kawana
nde kovanda wana kobeta damu wana babiloko wana nde ndenge omoni sango ekendaka ko mécanicien soki nini mais on dirait pas ça peu mécanicien et ça peut mabete na babi baninga bali musu bako souffrir na lona nde yo ekini boye conseil ni bobesa baninga bana lona ndo omoni ke ezo simba te bazongela comment na lobi ndenge kana ibone so bongo ne ze bona judi yani pona so boya nga na zui base na so na zui bona so nga na zui boya ngapi na zui eloko te lesna kana kama moyino babi elle souffre azo évoluer te papa est-ce que muto souffra oki ya madonna tiki na ndako chambre salon cuisine na wese et puis na kapolo batu oyo baba ekeleka Luanda baebi kapolo eza cité ya kitoko ya propre ya batu ya calme bavandaka akovanda kuna ndene so kazo souffrir bongo awa batu baboni na omwe batu bazaka ba locataire na nga somi lupango à part ba oyo na mona baba joueur soki ba film peut-être ya ba sala ba film ya Kabila tout comme ça bazaka ba mona ba somo ba mapango nyoso muso batika lio so muto azana lupango so komona mobali ne muto asombeli so komona muto azana muntu ko komona ke mobali ne muto asombeli longola wana na théâtre na so mutuka. Voilà, toza kaka nzamba sunga kaka. Et uta kaka ipa, so za mwasi uti pa mobile. So za mobile uti pa mwasi no. So na biloko mbalona te uti pa ba fan. So ki na wana te to na ba pibi so zo sa ba pibi na yo nzamba sunga fungolo banzela. Nde osali bongo. So ki bongo te to saka ndenge mo. So ki bongo te ozaka ndenge moko. Nzambe lelo sungi lelo oyino ango oye Kinshasa, mais lelo na kini komi YouTube ndi komi na ampleur. Na yebi bandalo wana na yebi. Ampleur ya YouTube. Yo pour l'instant ba chaîne ezo ko cartonner za SB ya Sila Bisalo na Belvi quand ezo cartonner pour l'instant na biso pe toko ya ba chaîne ba Leke TV e ko zara ba chaîne eza nango. Oko se ba ndeko na ba sinini na métier parce que benabi ke beba ko benga pe beba ko luka yo o yebi chaîne na bi tala na yo ko la Sila Bisalo Bekame ko la Belvi quand e le sa ko ba ni na de na ba ndeko na ba. Vraiment na yebi se ba mo ka kenaye. Oya moni ke rôle ezali ya malamu mai tol paroki ko jouer apé singa na ko ya mangona maboko polele mais du moins na ça déjà na casting ya lobby mardi et papa Edo mercredi na casting et pas Belvi déjà vous êtes un peu là té si là na moni to ko tenka na Belvi ya moi pesenga casting dola ya jour na sala émission Gabriel to sala ka pas Belvi ndi atenga mamona casting ya mercredi lelo na tongo nde chege ni ko abenga pour na tournage ya papa Edo lobby na bandi déjà ba tournage et tikali Sila Bisalo vous en contact avec bien ngazali comme ne mune na zo na sola mutu nyoso ngako teza ka tokutani mwana mama boni oza bien oseki mutu na sola ne ka bongo na kali kam na mutu te donc ce qui peut Sila ninga za bongo moni ke stru moko ya bien zali pona étoile au pianga tokutana ye jour ali bo po bango bano sa tete banakala tant souvent bano sa bando ni ke pas major il y a pas major temi bazaka pas barebi pas alpha beaucoup mais jour ya ka liboso pe ko sa pas major akutinga wana tozo sala Alain Biloko si la tango ko jitonga moninga talinga ye mo kutalo baka nanga etolia okuta groupe Simba ko jour kitu yo pona mawa obomakanga na kafana na ngape na ebisenga bingape na kafana na yo to seki na biso elika bongo to journée publique et pas major public et belé to kutana ale et puis que les abakouk bako yamba bien oui nazo zela ngo penza ma motema baba ni maboko kufungwa ma nazo zela ngo étoile qui n'est pas qui n'a karaté nazo bunga kutu na oye bali susu te est-ce que okoka parce que tu éviter oyo milenge déjà ska kovanda famille eza déjà to eska kola les ali ngai ti omoni na sale 5 ans na Luanda awa bana nga bavanda ipande ko te na boya o mwana na sali boye na sala déjà na komi na ndako nanga na Luanda na ndako awa tina tika bana nga bongo banda na bafutela kaka na muntu abombela nga bango te bana nga bafutela déjà ndako na komi kana ndako eska bana nga bazali. C'est bien. Roulo banini le lopé to dit mama ni mama ko sa on ba kitoko on ba artiste et comédien yango ana penza roulo bana mama nini mais ça na ko PC ezaka ke ya za mama tant bazo bengi mama ni mama de la kisi ke mama ba chanja ka yete ba oya yamba bazaki bana mwana mususu ye aye biso siko abimisa biso ata ndenge na Bible ezalaka bana ba mona ka bakoka bakenda na bango donc ndenge pe tokeko neti nga na kokite na zongi na ndako nanga ayamba ngai lelo ye
dadi ayo tikaka omoni les sociétés moi été pasi makasi tolela na Luanda tolela penza na bato nyonso bakufa dadi mpe tolela ye mpo tolala ti libanda tolwa ba instrument merci beaucoup papa Dani Lutumba mwana ya papa Lutumba bakolo Bondeuge église Bondeuge ya Luanda ye penza loyela biso matériel penza asangisa mbongo na mutu te atia biso penza matériel wana. Merci beaucoup Gédon Mercedes Iboula papa mapasa etumbe tumbe donc bango penza baya na masanga bapesa dadia zanga na mutu ya bato ya na ndenge ya kopesa merci beaucoup na Platini Lukwiki la motema Gis Lutonabio basunga penza matanga dadi basunga donc nazo pesa bango ba merci déjà sina comme na Luanda boye po boye ba ki tozara reconnaissant na makambo sa ila kabiso honoré mwanza passeport rouge nzete ya Moïse mobali kitoko na kati ya Lyon merci po biso matanga to leka dadi kuna me ba tumso pe na poto batini pe biso mbongo kuna ba contribuer pour na dadi to lela e bien e bar wana na biso mona ba image bar ezaka ya kotonda batu nyonso nde mona ba wamela masanga ba sombite to pesi bango masanga batu ba ya penza ba pesa biso mbongo masanga to so masanga. Merci Maman Étoile, merci d'avoir abonné tout ya Congo Liziba TV. Merci d'avoir tout balingaka émission na biso oyo kati et ça les biso vraiment bien. Lelo oyo trouve déjà na moi na suka émission na biso kala caméra na biso yebisa biso d'abord. Est-ce que c'est vrai ou faux Maman Étoile abimana papa Alain? Faux. Est-ce que c'est faux Maman Étoile peut à Zalaka la mobile mon père artiste et comédien? Faux. Est-ce que c'est vrai ou faux Maman Étoile Kindumba pesa entre bino artiste et comédien? Ah wana ebité. C'est toi pour ça faux ou vrai? Yebisa biso. Est-ce que bino artiste et comédien peut bolinga na bino? Oyo motema ne tout ça lingi c'est vrai. Naza pour ça motema. Ba musu balingana ka. Bon to V12 na sisi balingana te. Kala pe na mamela chati bazalaka te. Et ça passe pas théâtre. Vrai ou faux? Bana mike ba ko mepena mama mikolo ya théâtre. Ezaka la théâtre te wana za monde entier. Nga zoto na mama ya théâtre. Vrai. Vrai ou faux? Ba maman. Ba maman ba saini. Vrai ou faux que les lesbiennes besoin na kati ya monde ya théâtre? Nayoka ngo. C'est vrai ou faux que les lesbiennes vrai. Poto to pesa témoin to pesa sango eza likambo eza ya solo e baby saka nini e baby saka makomi ya nzambe ceux balinga wanga nango na eza niti na participer na évangile na bango vrai. Oui ba rapé fi ya 7e bagarre actrice na 7e bagarre le la bongwani ya 5 ba pardon na mona ki émission na sepeli makasi ceux qui penza kozala ka bongo tina suka nzamba zo lokumu. Merci à la caméra na biso et biso eza na artiste nini to artiste nini oyo ashoka 7e bagarre et oyo ashoka Maman Étoile ta la caméra oyo ashoka nga na monde théâtre non azate donc malgré ba biloko mo mike ezalaka to ko soit tout consort mais nazala choqué te azate. Merci d'avoir abonné tout ya Congo Liziba TV. Merci d'avoir tout bolinga émission na biso kati pe message na bato pe numéro ya téléphone ba ko région na pe ba producteur nous va pour ça au lieu que na ba filmer na bango ba ko bengo na numéro nini. D'accord. Donc na pesa no ba merci na pesi merci na ngai pa Yolande Ntela Diama Sardoise. Na pesi ba merci na ngai pa papa Nina Ngombo mobali anga ni mama Yvette merci pour ça qui nazo ngape Luanda. Merci beaucoup na Hervé Soba de Soba. Et Mélodie moi c'est à Pembe. Mélodie Miel la sirène maman Nganga. Merci. Na opesa merci na batu nyonso basaiki ke ngai na ba pe ko zwata moi muki wana na zonga Kishasa. Merci na Gédon Mercedes Iboula. Merci Marius Nkosi. Merci Jojo Maleka Malkanto. Merci na Ototombe Yowari Chirakaza Matembele. Merci na Léon Kassé.
na pesi bino ba merci ebele. Merci na Honoré Mwanza Passeport Rouge. Merci na Mirador Ngabu. Na kobosa na te parce que na Luanda pe na troupe so na pesi bango mbote te ba kosilika. Troupe les étoiles d'Afrique mobimba na yebi kelelo boza na émission ba yeko tout bino mama bino atiki bino na tiki bino te toza junte on est ensemble. Na bandi na yemoko chef MK Madoda, chef BBC d'ici Kamama na Edna, chef Dunda Zengaluketo, Tout Fort, Princesse Bébé Star, Rihanna, Beja la Secret, Princilia, et banangwe Belenzambe, Meme Kabuya, Fifi Connexion, Olga Munduki, Tabita, Tamar, ba mususu bolimbi sanga sona lobi Jenny. Na pesi bino nyonso troupe mobimba les étoiles d'Afrique na pesi bino ba mbote belé e baninga nanga nyonso na Luanda papa Ezoka Buba Bidi Mugondo Miraesa Moindu Sila Doré internet vaide suka mwana ya papa muvoto mwasi ya pembe mwana ya papa na pesi bino nyonso tout ba mbote naza na Luanda naza ke likamboni na munogezo lungate Luanda naza na kin na pesi merci na Lebo na Kikolu merci Lebo pona ba brinko pona ba fantaisie opesa kinga merci mingi na Hortense Mugroso ya Linette tala ba maneta ngwango zo sala ngani naza na kina wa Hortense Mugroso na pesio merci mingi. Merci na abonné tout ya Congo Liziba TV, merci na Mama Étoile pour ce pays na kati ya émission na biso kati oyo ambaka plus ba star mine ba semene ya mboka oyo ba artiste ba ndima o pardon le monde tout ba ndima pe batala kaka Congo Liziba TV batala kati yabi ke ba romona wala sous na scène déjà les abakok SBC la bisalo a hésité te ba ko benga parce nazo zelango penza ya mo penza na mo na page kuna yini ba CP ba musique roya déjà ba CP to yeki ça allait bien moko na mona ka commenter pa Gabriel Bolembo alobi nkolo oyoki prière na ngai talomoni yo vandi boza mtu muso bondela po ya kozonga Kishasa donc nzamba oyoki prière na vraiment merci beaucoup na mutacha commentaire wana bozonga ba la kamera esa quoi ça dana mukano na bino c'est un mois na kino tourner ozongi Luanda comme ça comme c'est fini mira comme kilo mais quand avant d'abord pas ça ba tournage n'est pas si ngai kaka mtu na ça ba tournage mono benge ya ko tourner peu ya pe mira comme kilo akoma kilo alonga kilo ana na na tana ebele balingi penza ba ko sepela kana mira esa Jonathan Dario na sima camera zona kati ya village panda boya ko ebele tozana to saba musala et de même la sima Olivier Futanga mbongo na bo sanité mwana ya ko silika o asenga mo maquillage Dorcas atek donc yende ngabi mwana ngana ko kana ngaba maquillage o te ngana chaka mo poudre nga ya pembe na bibi nanga o te mama chara décorer mwani esalo moi bien donc pour moi elonge bi mabwelelo eza mwana nga camarade ya mwana nangai Dorcas Athènes na pesio merci pour le maquillage o tia kinga merci et tout monde mbala sima bisous bye Congo Liziba TV pour plus d'actualité abonnez-vous